Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratate. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que vous zappé? Ce putain de mot. KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zappé. Ce putain de mot. Check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote fidèles téléspectateurs, il y a un magazine KNB Kinshasa Nabiso. Ali Ben Bongo a eu conscience sur la mort gabonais après ya kokuta na jumping ou azali challenger naye afin pour éviter chaos na Gabon. Après plusieurs semaines de troubles na Gabon, le président gabonais réélu mais contesté Ali Ben Bongo andimi kokuta na challenger naye jumping soki rencontre na bango et koki ko éviter lisusu ata gabonais moko akufa. Mais ça peut commettre en garde jumping contre d'éventuels troubles en cas de publication, il y a des résultats dans la Cour constitutionnelle. De suite, il y a recours introduit pour un recomptage de la voix. Mais les analystes politiques ont regretté et le fait qu'il y a des politiciens africains qui se comportent locaux la bana ya mikie. Ba privilégier une violence pour na souka na solo. Pourquoi avoir attendu longtemps le litre de sang yaba gabonais et à la verser pour na pouvoir yaba individu alors que cette situation pouvait être évitée? Certains partisans ya jumping baza commis tout na soki nini échangé pour que Ali Ben Bongo aluka kokuta na jumping. Menaka ya Ali Ben Bongo pona bango geste wana eza plus pona intérêt ya peuple oyo aza kokufa mingi. Mais pour la presse gabonaise, à quoi servirait une violence atroce? Oyo, batu mingi bazo kufa, ceux qui par le moyen pacifique, on peut atteindre le même résultat. Donc, ezamawa pona ba africain oyo ti na 21e siècle babo misaka, ba population pona pouvoir alors que baza conscient que ba koki kozwa ba solution sans pour autant user de la violence. Oyo mingi tango et salamaka bango na ba famille na bango bazalaka à l'abri. Mais le petit peuple oyo a déjà na chômage na nzala pe ya manque de soins nde il faut akufa. Kinshasa et l'équipe partout. Donald Trump après attentat à Caroline du Nord a réitéré position naie ya kokanga ba frontière américaine pour na ba musulmans étrangers. Le candidat républicain Donald Trump a réitéré volonté naie ya kokanga ba frontière américaine na ba musulmans étrangers après ba attentat ya Caroline du Nord na ville ya Charlotte. Pour Donald Trump, quoique le présumé terroriste ait été arrêté, mais le milliardaire américain Azaka Kako regretté pour Namutu Oyo a perpétré attentat sur le sol américain au nom des droits de l'homme. A Rosala soigné dans l'hôpital américain Yamunene, na ba médecin Yaminene, Bakopé Saye, grand avocat pour à défendre et d'autres avantages. Oyo wanande eza makambo oyo Donald Trump azako supporté. Malgré qu'il a reproché par le camp adverse que ba propos naie eza de nature te yako refléter l'esprit ya ba père fondateur des États-Unis qui ont institué une Amérique libre esprit de démocratie. Vouloir établir une différence entre les musulmans étrangers et américains, c'est trahir les valeurs démocratiques des États-Unis. Fin de citation. Pour lui, le républicain Donald Trump ferme la porte aux immigrants musulmans. Yangonde solution pour lutter contre le terrorisme aux États-Unis et sa victime depuis 2011. KNB toujours au cœur de l'évolution de la campagne américaine, restez branché pour la suite. Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction et KNB solo lina ba parole à Kinshasa ba bisabiso soki lelo mwana na yo
abimaki mpona kokende marche et retour na ye aye na biloko oyo appuye ton parent réaction na yo ozala ndenge. Magazine Kanbe toza na commune ya Gombe pona kosola na ba parents ba yebisa biso soki bovani na ndako ke mwana na yo alaki yo papa na ke kosala marche na retour na ya komi kozonga na biloko oyo ya piller réaction na yo papa kozala ndenge nini oko garder biloko wana to ko benga na mwana na biloko wana boka réponse à ba parents. Et en tant que parent na retour na ye biloko ziwa ce qui a répondu que na uti copier na ebisi te et na kozwa biloko na boaki soit na ebisi azonga nango place à joaki parent responsable akolinga jamais eloko oyo abimiseli mbongo te ayamba ngo epa na ye akolinga jamais wana baza ba parent mabenga na oyebisa bango kaka bazwa vraiment sens à responsabilité na bango et eloko oyo ya a autorisé te ekota na ndako na ye akondima jamais ekota ezali une importance te ozomona sor oyo tozali na yango lelo na 90 91 92 bapiyaki mboke baby bato bazwaki quand même mosala lelo bakomba bachomé lokola ba magasin mosusu bisika mosusu bapiye bato wana bakosala te nga na kozwa ngo te d'ailleurs tout d'abord na ndako nanga kokota te mais ngai personnellement mona na ngai pa ko kosala biloko wana te c'est normal parce que biso stoyebi que marche zara pacifique selon ndenge bambe ko epesami alors pacifique ça veut dire que botambola boke ko réclamer eloko eza au l'état gouvernement to mbeko la biso yebi eza légal boke bo déposer esili mais c'est comique bo banda ko buka tout banda eza susu copier ko za biloko ko mema na ndako wana eza susu marche pacifique te toki mwana toleki na ngai abimaki na balabala azongi na biloko ya koyiba soki aye na ndako na ngai akokota kutute puisque mwana wana soko tikiye premièrement aza kuluna tango akoti na magasin ayibi biloko oyo ezo faire avancer mboka na biso mwana wana premièrement aza criminel akokota na ndako na ngai te. C'est inacceptable d'abord en tant que parent. Il n'est pas recommandé à un parent d'appuyer ce qui est mal alors que dans l'éducation de base nous apprenons à nos enfants de ne pas voler mais quand un enfant va quelque part chez un autrui, il casse, il vole, et il revient avec ça chez moi. C'est inacceptable, je dois les chasser, lui, ou même les dénoncer. Moi, nangai par exemple, ayenango, mais carrément, ayene loko o lobike, admettons ayene loko nandako, awuti ko zoa, copier, mais carrément, nako bengana, c'est kende ko zong c'est loko wana, parce que eza éducation, nangaite, et puis biloko wana, eza, yayete eza bisote nako accepter jamais quand dans le pango. Boyoki ndenge ba parents ba pesi point de vue na bango alors eza malamu te surtout na biso ba jeune tant que marche okende pona ko réclamer ba droit na yo mais eza te ke ko kende copier parce que copier wana ozo contribuer na chute na mboka ozo ko faire avancer mboka te parce que so bozo marcher bozo linga mboka ya avancer kende liboso mais yo tant copier yeba ke ozo créer kaka mabe pona mboka en tout cas eza malamu te so ko marche suka na marche tika ba magasin ba tu evanda Kinshasa il équipe. Est-ce possible na yo mwana mobile ozwa photo ya mwasi na yo pe oti yango na profil na yo ya ba réseaux sociaux? Kinshasa l'équipe partout toza na commune à Kitambo pour na kotuna ba jeune garçon ba ebisa biso ba na mibali nyonso so ki bazara na possibilité ya kotia ba chéri na bango to basi na bango na ba profil na bango ya ba Facebook to WhatsApp et puis a communiquer a confirmer que yende mwasi na ye. Bon raison vraiment na tourner mais na za pena ba réponse moko convaincante te mais et moko accepter katia na kotia profil ya mwasi na ba identité na ngai na wasala ngote. Non, eza lango question ya mokango te. La Facebook eza ba application moko et permettre ça l'échange entre eza ba réseaux sociaux, ils permettent ça l'échange entre bino ba ami. Mais au chesko elongi na ba identité na yo ke tia elongi ya mwasi na obe chéri na yo eza na sens te. Non, ça photo na elongi na kumisi ya mwasi. Je ne le ferai pas.
parce que j'estime que ce que je vis avec ma copine ou ma fiancée ou autre reste privé et que je ne dois pas mettre ce genre d'informations sur Facebook ou le clamer haut et fort ou le dire. Donc c'est quelque chose que voilà, j'estime est privé et qu'il ne faut pas s'afficher toujours comme ça avec qui on est, pourquoi. Bon, après ça concerne chacun, mais moi je ne le ferai pas personnellement. On va charité ça, azana on est belé par le commission na Facebook et on va charité. Boyo qui répond mon réponse ya bana mibali na micro na biso alors ko poster moi sinon na Facebook link like ça teka ka ke olingi eto basi bokanisa bongo te parce que mutu mususu pe a poster na yo te mais alinga ka en plus aza sur ya zaka kana yo moko mais mususu pe akoyi ko poster na Facebook partout na WhatsApp mais makambo ebatami na C donc to e bon te po e bomo bana sam tema ya onde boma mokili Kinshasa et l'équipe partout. Donc solo la kina bakinoa ba ebisa biso soki attitude nini bakoki kozala nango au moment où baosala marche pacifique. Kinshasa et l'équipe partout, micro ya kaya nibelelo ekiti na commune ya Gombe kosola na bakinoa ba ebisa biso attitude nini mutu azali kosala marche akoki kozala nango. Boyoka bakinoa ndenge bakoloba na micro ya kaya ni. Ta gouverneur apesi nzela. Boyoka oyo nibeko epesi. Boke na marche malembe ti esika bizamino ke bosukela bilimo bolobi ke hier président signé soki le 19 décembre mandat ça nini so be sili mozela botala bosoki ne boeti wapi ta mutazo sala marche pour revendiquer ba droit na ye azana décide ko piété ya ko sala violence te ya ko finga te mais a décide na ezali pa komati na suka pour à défendre droit na ye soko lingo marché pour na bit oyo linko atteindre na yango ce qui par exemple au salaki mokana to tika na place Songolo il faut boko batina na place wana ezate na nzela lero ko mona ko changer esprit ba musubele muso azaki na ambition wana ko yiba te mais à côté na groupe wana on dirait que ba to wana nyo ba mabe mais pourtant infiltrer ba côté pour ba sala mabe wana po ba pesa ba o ba liboso ba zo conduire groupe wana ke bangonde ba intoxiquer ba mabe ko keno ko buka ko keno sala n'importe quoi mais il faut usana attitude moga ya malamu po ete o koma bisika destination bati o lingo kende pe ko tika eloko yo kana yo kende ko tika po zonga na kimenyo pe bad news baza na SM take nga mona kini ngabe po na nga take para na sepela ki na ngote komona congolais akende ko piller soko lobi ke likama marche ezali okolozo déclarer droit na yo kende malé mataki para okei malé mais ti bisika boko koma so ba koyamba bino malamu so ba yamba bino pete ozongi tu peux marcher à marcher faut marcher calme mais bato ba bando marcher na bango calme ezaka lem su ba policier na biso nde ba bandaka tango ba bandi akomona pe mamo epesi désordre muta banda désordre kambala moko te so mo muta bandi désordre c'est que ba bandi pays mais muto ayebi ke azobunda pona mboka alingi mboka ne olinga mboka beba te olinga toujours mboka ala bien po lelo so ebe attitude faut za la attitude la logique atambola bien ndenge batutu bazotambola Bolandi wana ndenge ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango vraiment na ba kinoa nyonso soki bozo sala marche eza nango te ke soki bozo sala marche bo kota na bandaka batu boyi barato na ba maison batu parce que bozo ngisa mboka na biso kaka sima soki boza na but moko boye bo marcher ti place bo resuka soki eza ke boke tika memo na bino boke botiki et non bo kota na ba station batu bo buka ba école po bozo ngisa mboka sima imaginez que na ba école o bo buki bana batu ba otanga ndenge nini vraiment na ba parents ba futi minerval bozo ngisi bana batu sima bo comme si pe batu ebele ba chômeur vraiment na ba kino oyo bozo sala bongo meka ko changer po eza malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso kanje. Zona photo to seka moke buka kingo écoutez écoute d'idée, écoute-moi bien. La photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute d'idée, écoute d'idée, écoute d'idée. Lance-toi selfie. Écoute d'idée, écoute-moi bien. La photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute d'idée.
d'idée, écho d'idée. Sur la photo. tosololaki na bakinois bayebisa biso soki bachef ya baparti politique mingi avant kosala marche soki bazwaka soin ya koconscientize bamilitant na bango pour que badérapage esalama te. Kinshasa eleki partout magazine KNB tozala na commune ya Gombe mpona kosola na bakinois selon bango na ndenge makambo euti koleka na mboka na biso soki autorité ya baparti politique ezala ya majorité ezala ya opposition soki bazwaka temps ya koenseigner bamilitant na bango ndenge nini bakoki kose comporter lors ya bamanifestation publique boyoka bapoint de vue na bango. Oui, je crois bien que enseignera bango parce que nous avons suivi certains membres de l'opposition lors il y a passé message na bango pour na marche au fallait basala baleka na radio balobaki mbalebele que ils a marche pacifique des ordres de Bozalaté ils l'ont fait en tout cas ça je l'ai entendu et il faut payer que non seulement que le babon Bozala plus proche à la base na bango pour un message comme bien pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je peux dire on doit d'abord faire une démarcation entre les militants d'un parti politique et la population. Quand on fait appel à la population, cela ne voudrait pas dire qu'on fait appel à un certain groupe de gens qui participeraient dans la vie active d'un parti politique. Et l'encadrement de la population, c'est l'État qui doit s'en charger. Quand il y a des dérapages, c'est à l'État qu'on doit poser cette question. Non, éducation ezali ko dépendre na mutu nenga zo bimananda kuna bango. Bamisusu bakoki koloba ba président ya ba parti bakoki koloba pe. Mais mutu so akei ko pesa conseil que ce bobimbo sala boité. Na ba parti wana ezana ba chege, ezana ba to baza instruit, bazana ezape na ba tu ya catégorie nyoso. Donc musu akoki koyoka akei po azana ba bonne manière ayebi qu'il faut nini moral et sala. Mais ce qui est vrai Toyo na ba TV, to loba na bango, to pesa boye basala boye mais MCP ba lobarate. Boyoki ndenge kino moko apesi point de vue na ye alors eza malamu te pona ba autorité ya ba parti politique ezala ya majorité ezala ya opposition na kolansaka ba message oyo eza ko pesa kanda na peuple na ba place publique parce que yango ndeza ko exciter bango na ko sala ka mabe puis ko se comporter mabe na ba manifestation publique donc il faut ko zwa ka temps ya ko enseigner ba militant na bino po bongo ezo créer ka mabe na mboka na biso. Quand des solos na bakinois bayebisa biso piste de solution nini bakoki kopesa na bapoliticien na biso pour que tobima la crise oyo toza nango. Kinshasa eleki partout lelo micro ya KNB kosola na bakinois bapesa biso ba point de vue na bango na bandeko oyo baza libanda ya dialogue na baoyo baa na kati soki bakoki kopesa bango piste ya solution nini mpona koevite kao na mboka bolanda. Ezosenga ba opposant na bato wana gouvernement basangana na dialogue bazwa idée moko poto kende liboso bo baza na libanda baya na kati poto za ba bantu soko mobule ezali soko likambo ezali ozo simba te na famille bayokanaka basanganaka donc baza obligé olie liboso makile tanga bongo to ya to sangana pe to sangana va mobulo ya makasi donc baza obligé bayaka na dialogue baluka solution poto za la bien. Bon d'abord nazo senga bango bazala na bolingo biso nyonso ba congolais peuple congolais tozala na bolingo parce que sans bolingo tokoka kosala eloko moko te wapo wana eza volonté ya nzambe tolinga na biso de sorte que to trouver compromis malamu d'une façon réciproque c'est-à-dire endimama na bato nyonso ya Congo mpona koevite ba désordre et que la paix est régnée na kati ya mboka na biso. Nazopesa message na facilitateur Ayaki Awa pour faciliter, les deux camps vont se mettre ensemble pour que nous ayons du calme dans ce pays. Et là, que moi j'ai constaté, c'était question de Bangonio Sokuna. Même si donc Koti, vous revendiquez malem droit nabino. Tant au moins que boyo kanité. Beaucoup trouver que consensus le dans le campo beaucoup de nakat. C'était question de Bangonio de façon que bandimi bayokan. J'aimerais que tout le monde se mette ensemble. Il y a eu des erreurs, même s'il y en a qui ne veulent pas reconnaître, mais il y a des erreurs qui ont été déjà commises.
Alors la solution maintenant, il faut qu'on oublie ce qui s'est passé, qu'on se mette ensemble pour trouver une solution pacifique. Mais à mon avis, il faudrait que l'opposition radicale, au lieu de rester en dehors, hein, qu'on trouve un mécanisme pour s'asseoir et trouver une solution d'ensemble pour fixer surtout les échéances électorales. Parce que si on ne fixe pas les échéances électorales, il n'y aura pas élection. Alors on va s'entretuer, on va se bagarrer. Finalement, la solution, on ne peut pas la trouver dans des violences. Quand il y a violence, on ne peut pas trouver une bonne solution. Alors j'aimerais bien inviter l'opposition radicale, la majorité aussi, et tous les partis politiques qui les soutiennent, d'accepter de dialoguer, de se mettre ensemble pour fixer les échéances électorales, comme je viens de le dire ici. Bolandi ndenge ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango vraiment ba insister que bandeko oyo baza libanda ya dialogue na bao bana kati ba meka ko sangana pona koza solution ya malamu pona évolution ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Footballeur camerounais Samuel Eto'o a suspendu na club où a évolué jusqu'à nouvel ordre. Vous avez deux éléments. Nyonso ebandaki par un message sur le compte Instagram de Samuel Eto'o oyo apostaki message sur ba décision mususu oyo esalamaka na club na bango. Na maloba na ye Samuel Eto'o alobi bo. Certaines personnes ne me respectent pas parce que je suis noir, mais je ne vais pas redescendre du niveau que j'ai atteint. Je suis dans ce jeu depuis 18 ans. Pour les commentateurs turcs, message wana ezalaki adressé na président ya club ya Antalya Sport. Oyo quelques jours avant atenangi discours na joueur camerounais disant que aucun joueur n'est au-dessus des intérêts d'Antalya Sport. Chacun doit connaître sa place. Wana malobaya Ali Safak, président ya Antalya Sport. Même ceux qui étaient à tenta qui plus tard que détendre l'atmosphère avec un autre poste
montrant l'image de ses mains formant un cœur devant le logo de son club. Donc, il restera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Batu mingi bamituni est-ce que nyonso wana ezate pokaka ba rumeur ezalaki ko annoncer ye na club ya Besiktas oyo ekreaki déjà polémique makasi. Espérons que décision wana ekozwa tamula ite po e permettre ye azonga na terrain. Kinshasa et l'équipe partout. Merci bozalaki ebele ya kolanda magazine ya mokolo ya lelo ekomi na suka botikala toujours connecté branché scotché na magazine ya bino elobelaka bino ba réalité ya Kinshasa lobi bokutana bongo na tani ya mavambo Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.